Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bino surtout bandiko na nga boza kotala ngai. Mbote na bino surtout ba ebanga bolinga ngai. Mbote na bino surtout bo disposateur na bino pona kotala maman Elia ni to lobini ni. Mbote na bino surtout bolinga ka kotala émission na nga ezaka ya papa pour le mariage. On parle de tout et de rien na kati émission na biso na lobaka mais awa na yeko sama mo émission te na yeko kwa no sebino na ba ebanga bandiko na nga ko bolinga nga bo sepela na kotala ngai sanga mawe koi na fona partager ngona bino bato bolinga nga bato bolinga kotala maman Elia ni tu. Tongo ya lelo tongo ya mawa tongo ya makambo to la mukina sango matanga sango ya mawa sango ya mama Christine verve ya papa ale moloto moi sa papa ale moloto asili kotika biso bino surtout bobi papa ale moloto muto abuni papa ale moloto azate na bano babota milobi ababi banzembo ya papa ale moloto o to linga ki mingi biso na bino ngati lelo na linga ka papa ale moloto malgré kenda mais na linga ka toujours mama Christine atiki biso lelo vraiment eza pas mingi neto bakola la kola mukeza habitude mama Christine atiki biso moi si ya papa ale moloto voilà pourquoi on habite il faut na partager na bande konanga na solo la na bino pona sango ma wa passe o ekoeni biso eza pas séparation bolingo ko kabwana nango ko remplacer mona bolingo mususu mais liwa soki muto olingaka moko akei ba remplacer ka muto akufaka te mais bolingo mobali akoboyo lelo ko remplacer na mobali mususu mwasa koboyo lelo ko remplacer pe na mwasi mususu mais eloko ba bengi liwa ba remplacer kango na eloko mususu te ba remplacer ka mutu place ya mutu oyo akufite toza peza na pasi toza vraiment na mawa mingi ya mama Christine nga tiki biso lelo na kanisi na kozala ka mpusa na osola mingi te eloko na kosala na koluka tona kende ko tala pasteur Francis Lola le leader na kende ko solola na yeto solo na sujet ya papa ale moloto na ya mama Christine parce que papa ale moloto ce qui bomonaki de temps en temps bande ko ya a ko sala ba séminaire abanda ko sala ba séminaire na pasteur ya pasteur Francis Lola poyi mutabande ko sani abanda ko bengisa papa ale moloto awa na mboka na biso aya France même ngai so papa ale moloto kota na ndaku na ngala chema boko na moto na lambeli papa ale moloto ali ezaki relation na eutaki na nzela ya pasteur Francis Lola pona wana lelo na suka wana bozela na kopesa bino ba programme toko solo la toko sala émission mobimana pasteur Francis Lola pona tina ya ko rendre hommage pas ya mama Christine moi si ya papa ale moloto vraiment bana batika ba orphelin papa ala kendaki liboso atiki mama boko la tabana mama paye wana paye asimizela ki atiki bana batika ba mo ba orphelin. Donc bakadisi na biso so penser na biso so teza na famille na ye na famille pe ya mobali na ye surtout na bana na ye vraiment que son âme repose en paix. Nzambe ya mawa nzambe ya bolingo miss na ye etika likolo ya ba orphelin ya papa Alain Moloto pona lelo to suki wana bozela émission mobimbe ko ya ona kosala na pasteur Francis Lola na tiki bino.